Moi c'est Christian Zaba, maladie de cœur, chanteur de charme. Yelangana tina nesika kamugu wana kolobati kelaki bapotre na yeo wana yelele wana la parole de Dieu. Qui ba musicien ba yembaka. Nakolo ba musicien ba yembaka muto alikinga azati na Paris. Je me rencontre au kananga kalaka ne olingili wananga. Miami so Miyosko lelo azubo erogaro alekio ba Brazzaville ba tala biso Zalaki na bomoi nangai mbele na sengi yo kaka melesi mama oriete yo mosika na Brazzaville ye Christian Zaba koyaka mundege no selego ndenge nini ya yembi ngape na yembi yokal mwana na yo Christian akolela o ya Marie na kopesa yo mboteke Eric Nzaba na kopesa yo mbote. Je suis désolé pour tout, désolé mes fans, envie d'isoler regret, neti mozole na sukamboka Miganyema. Solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru, la polga. Solo la vérité. Solo la vérité, mais au fin de merci. Solo la vérité. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Polingango. Balingao makasi basala semblant. Solo la vérité. Solo la vérité, mais au fin de merci. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Bonjour fidèle internaute et bonjour bana mon entier, bonjour na bandego tout au balingara biso, bandego balingara vérité, ba mourir à Sola vérité, chaîne YouTube au la vérité en face comme d'habitude. On a réel plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Zaba, grand chanteur. Bon, tu as une nationalité, tu as une Brazzaville, mais tu as une Brazzaville. Christian Zaba, grand chanteur. Il y a d'autres en Afrique pour toi identifier les parce que c'est la première fois que tu as une émission à Bisso. Merci à Evan Tumba, grand prêtre. Merci pour tout comme soutien. Pour notre monde en Evan Tumba. Merci à Colombo Tumba. Merci à Banderotou au Baza branché connecté à cette moment la chaîne YouTube Nabiso. Merci à Guy Baena, colonisateur de la SAP. Moté Maman Sylvie Baena. Merci tout ça pas. Andy Iris comme d'habitude, partenaire officiel, il y a émission Nabiso, à Ochabiso.net, c'est un film Andy Iris, merci. Merci à de retour à Nabiso, Douvemoeni, Giagie, ou à mon compte, double ville, Grenoble, Lyon, Yagie, donc, Bana Lyon, tu peux suivre nos mots, Zola japonais, Mason Angol, tu peux suivre nos mots, tu peux tout battre à Nabiso à Lyon, et puis les nécessaires, Diego, les nécessaires, Narata Lyon, Yagie, merci pour tout. Christian Zaba, grand chanteur. Bon, découvrir une mission ensemble. Christian Zaba, s'il vous plaît, sur Roya déjà. Na bagara boule. Yo beta 10 grands, beta 9. Mais micro, ça a un petit ballon. Christian Zaba, aux a parmi de grands chanteurs, nous avons annoncé. Pour la Bandeko, on a d'habitude, c'est le moment. Mais Bandeko Bele, bah, bioté. Bah, le combat, bah, puis Bandeko Bele, bah, découvrir le long de l'émission Nabiso sur la vérité. Christian Zaba, bonne santé d'abord. Merci, merci Miguel, merci vraiment. Nangoya Nzambe vraiment que le lot tout lundi, le petit dimanche, même si tu connais l'église mais nous avons appelé ce souffle de vie que tu comme le journal lundi que vraiment nous avons besoin de biso. Merci vraiment. Bon, nous avons vaccin. Nous avons vaccin il y a le premier, le beaucoup de nous avons vaccin à deuxième. Merci.
Christian Zaba évolution dans les côté musicalement parlant, aux jeux évoluer nini. Aux en studio, aux préparer ni aux bon sapon à mourir à bonne musique. Pour la mourir à bonne musique, nous préparer bango single na bango. Moi nampo qui veut dire que Nandinga Mboka na côté à le sud, côté à papa, moi je suis Bambamba. Bambamba bata Sibiti. Moi nampo qui veut dire que moi namboka. Voilà, moi namboka na bino ako pesa bino loko ya bien. Moi nampo et aux allons disponible pour quand est-ce que tu aux disponible? Moi nampo et manango ninga moko na retardé parce que na bloqué que yango ici lango kutu. Na tchaki dia premier clip ya Liboso et on les canaba YouTube. Bato mona kiango balanda kiango. Mais na bloqué parce que pendant le confinement on a fait presque 1 année et demie que promotion ça là qui fallait na bloqué mais en décembre bah qu'on deuxième clip et puis voilà quoi. Christian Zaba, oza congolais ya Brazza to et Kinshasa déjà avant de démarrer. Naza congolais à Mibali. Nous sommes Mibali. C'est ça. Tu connais découvrir une ligne le bande de ba bioté. Tu bambonera musicien, ba éviter chose oza pas animateur bon, on sait jamais. Rôle ça biso capacité non s'il vous plaît avant de démarrer tout ta te décortiquer ba question chose. Capacité nangani boko ba découvrir musicalement. D'abord que faut to comme Nzambe Nzambe aza eza wakati na biso Nzambe azali parce que Nzambe a sa voix oyo ezali uti na Nzambe. Quand je suis yelinga na oyemba te ezali ba ange lo ayemba wakati na ngai quoi. Ouais, donc ni wana quoi. Oliba konga na beta na mokili mama selili abenga kanga papio kongo mama abondela kanga ye soki na siliki atuta katolo na kombo ya Christian Nzabao na linga nanga sheri lilio o bolingo nanga ya suka o mama yo kitoko eleki mingi sheri nga na beli bongo wana Yulu Mabiala ngai na ja musicien à toute catégorie quoi. Voilà Yulu Mabiala. Ouais. Yulu Mabiala na palak no ça la combien de titres? Na palak na on ça la 3 titres, 2 chansons et plus une générique. Générique mongo et c'est là on surtout. Banem boboki na générique. Na boki batenu surtout que na boki ba intime na ngai. Ba boki na générique. Ba boki les petit na ngai Sangoku Elvis, le grand animateur. Il y a Kangi Paris na minute d'animation. Sangoku Elvis. Mais parcours ni togo retenir pour na bandeko mso babosanyo bayeba ka kala lelo mso komi munene mso komi moi teint clair pour mikili mais parcours nous na Brazza parcours na ezaki oleka po beta wapi parcours na ngai na banangai moko parce que ezali don Nzambe parcours na ngai na banangai moko na beta na ba masa na ngai moko boye na OCH bon bango batika ndule elaki po na domaine na bango te bango ba musu ba comme ba directeur ya comme ba pasteur quand on a continué à ndule na ngai après sikoyo dans les années 92 l'équipe a vu na ngai Fofana Mouladi vient na ngai que na côté na sous formation makasi té lelo na évolué quoi Fofana toujours na Brazza Fofana Mouladi aza toujours na kin non na kin té na Brazza asa na Brazza kin Brazza kin Pointe Noire mais Azao pour l'instant Azao un grand chanteur ouais Aïmane signé grand chanteur Yelangana tina nesika kamugu wana kolo batikelaki bapotre na ye wana ngaye lele wana la parole de Dieu papa tanga tanga mo pepele kaka na esika nyonso alingi yoyo owela teo esika uti ekolekaka neti ngai ata yoko créature yankolo yawe oyebisaka na babon pe ba méchant. Bravo. Mais toujours na ton ya papa Wemba on dirait na moi timbre papa Wemba. Et dit que na Brazzaville eza la musique. La musique tout le même kutu na kin. Vive la musique quoi. Surtout la musique so ba wenge la musique. École vive la musique. Papa Wemba pa na biso aza idole. Ngai na imtaka papa Wemba passa aza parce que aza idole na ngai. Son yé na kokate quoi. Ouais, ni après ça inspiration. Quand je le vois, c'est comme si que les latika mokili Nzambaza au Katina et Kotake vraiment Nzambaza mais c'est pas tout le monde na Brazzaville na Kishtakin c'est Papa Wemba quoi. Après Afrique en Fiesta.
Africa Fiesta photo ebandé au solo là voilà ouais c'est aux ambilo moi wemba otoko se retrouver en scène fongola biso mu makolo ya nonga na yo tomonana pe tosolola okomisaki nga nyongo na motema elimo santu alotisingaka yo nde mwana kaka kuna bakwela mama kasi nakamwaka na makanisi mayo uzelaka kaka maloba manganga lelo nalembi ye tika naloba milele nui na sala na berso ya mama elekeleki koleka bambeto nyonso nga nalala mama soko zalaki kaka na bomoi mbele na sengyo zongisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo sekanga jamolingaki yo olalanga nalamuka jamolingaki atangungi atungisanga soki na bele ozalaki kotana tongosa ben motema nanga pasio boni osalingaka boye tala komi kozonga mboka polibala ya ngai na yoga esili te po na yoka na moto ya mbeto pongi ya solo ezuwa ngai te o tuna kulutu na yo haloba non je suis amoureux de toi. Bravo 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 bravo. Si on a Paris à Ozosalanini, il n'y a pas parce que ça fait déjà combien de temps on a Paris? Ça fait plus de 20 ans je suis là. Plus de 20 ans, mais au niveau de la musique ou bien? La musique, ni elanga na poto. Ni elanga na poto na vena nga fofana muladi. Pendant 20 ans, c'est pendant 20 ans, on a accompagné de Belé, na yema na studio Belé, na yema na Luciana, na yema na Massanangai, AC Milan, na yema na ba Alex, na yema on a yema na Rive Kondo. Rive Kondo, na yema na Calamité, na yema pena Redi. Ya benga ngai na yemba pena redi na album na ye na yemba pena na vieux Luciana na album na ye ouais donc voilà quoi na yemba banzeme belé vraiment so single auto c'est là na producteur tout dans la simana on a soutenir yo pour ça palaka oui single on a reproduire ezali to sali petit frère na ngai wala ngai Eric Nzaba le grand producteur ouais donc ni ako sunga masolo wana au ça la émission parce que le bagage le bando pour ça l'émission pour poser tant de production ndenge les Canada donc vous mettez 50-50 tu mettez 50-50 oui voilà et vous êtes disponible quand tu fêtez nango bien de fêtez en décembre c'est bon décembre c'est bon ouais décembre c'est bon quoi et tant qu'artiste évolution musique de ta monandeni na ngamba Brazza na ngamba Kinshasa et tant que bon et le bon bisoka ya confinement ça l'émission ndengwana. Oui, que la musique congolaise, la musique, quand je dis congolaise, c'est... Non, quand je dis Brazza, bon, en global. Hein. Est-ce que musique na Brazza ils ont avancé? Parce que na Brazza jusqu'à là, tu as na roga, ça fait longtemps, à où même ça soit où même le pouvoir. Donc roga, bana vana na musique, na bino, on dirait ça sous na pouvoir. Donc on t'a longo la zarati. On irait ba jeune bazo bota maté, on irait na Brazza, ba musicien bazala raté parce que roga bana vana na kit yona avec leadership. Au moins on irait ça sous bana vana pouvoir quoi. Parce que na Congo et moto na Kofi fallait ayer jibazala ki wana we rayagela waze kwa koti lelo ba fabricants ba kota évolution bon na ba jeune bazo bima. Et puis ti siko bazo bima rara. Biso na Congo on irait ba musicien bazo ya rara toujours ba musicien bazo. Bino on irait roga na tsala les meilleurs. Ndeti ça sous na pouvoir. Tenandenge ma bête au monde leto le bagaboy vraiment nous avons photo ayoka biso ayoka ndenge na koloba on a conception na ngai o ngana na poto ça fait très longtemps ba petit ba bimé belé mboka wana ba massa ba bimé belé excusez nga son ba petit excusez ngai ba massa bimé belé ba extra musique à horizon banani ba patrouille des stars et ngo bana kala na pointe noire ba bimi donc voilà ba petit ba eza ebelé ba massa ba za ebelé évolution ko tambola mais et le ko bomaka biso c'est la production montago soutenir biso azati montago soutenir bango kuna azati même la production est comme moi compliqué parce que nini il faut se faire un peu de ton côté après se produire yo moko après moto mso ya kosunga yo. Moi c'est pour cela que moi je remercie mon frère. Est-ce que voilà. Un sponsor? Voilà, je connais pas sa vie. Ouais, ngana ebi vina yete parce que nini c'est un frère que
j'ai de l'estime pour lui. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est un grand artiste. Il faut appeler ça salutation na ekota zalikuna na musala osalaka akokum samboka net ba orchestre msusu ba okum samboka net horizon ba Kevin Mwande ba nani ba okoma na niveau roga tu sais na ebité so yo zape musicien lokwa musicien nyoso so yo za musicien moko o exception de l'autre qui roga na Brazza na ninga mabete na ninga to solo to sala analyse ma musique ya Brazza to sala analyse simple roga mutu ako kuma na niveau n'était jusque là mutu na niveau roga za na Brazza et puis roga les seuls musiciens reconnus na monde na communauté na bino na libanda ne to za to solo na ebité ma samso tanga to boyite bazo bunda mais na niveau ya roga banda Simba Franco ce qui bendele do to koloba mutu zo epaté azate voilà na kanzi qu'il faut tout na roga parce que Roga a une activité, c'est un frère, Donc la polémique, on a reçu la polémique parce que il y a des musiciens, parce que nous avons comme ça, côté Zawana, comme les émissions, on a fait le commonanga. Non mais ça, on a bêté, on a polémique, ils ont musique, ils ont musique, ils ont vraiment musique, tout ça analyse de musique. Ça fait combien de temps aux musiciens? Nazatala yo pinzoli eto nzimiso na kolela gogo oyanga bola mu mama ye ekome mangai osea mabele na kota nanga nanda kwa Nzambe ya katolike o po balimbisa o masumu mangayo Hiroshima mama na ya binyo soke fote na ngai moko nanzi minyo soke mabe na ngai moko soki toka bwana ki lokola molinga likaya soki toka bwana ki pe lokola mayebale nandi minyo sonde fote na ngai moko iyakago na tubela masomo Miguel. Ça fait combien de temps aux musiciens? Ça fait combien de temps? Bâton est belé. 30 ans. Bâton est belé. Bâton est belé. Parce qu'on a repéré ça. Bâton est belé parce que on a Zanga Christian Zaba chanteur de charme. Parce qu'on a Congolais à Brazzaville, Zanga dans l'équipe Bango tout. Christian Zaba. Non, Roga de l'équipe. Roga l'équipe Msika. Roga on dit maté. Non, on dit mangote. Oh, on dit monter la vérité. Roga l'équipe, a reconnu, en allant, à Betara Bandoula, ça l'a succès. Yo, ça fait plus de 20 ans, vous êtes musicien, mais aussi la succès. Brazza, vous êtes fermé. Vous êtes na Roga. Biso na Congo, tu as Fali, tu as Ferry, tu as Héritier, tu as Fabregas, tu as Batobele, tu as Bagène, de jour au jour. Ba Inosbi, ba Gaz Fabulous, l'autre a Cosmique, Bazoya à Londres. Congolais, à une vitesse moussous. Mais la Brazza, c'est limité. Roga, biso la Roga. Mais yo sko le lo azubo ya Roga l'équipe. Ba Brazza vient la biso. Le yo l'équipe Roga. Non, le bien l'équipe Roga te. Roga yaza guitariste. Ngana chanteur. Le temps vient selon le temps. Le temps vient selon. Non, attends, souffle un peu. Nango ça la polémique na masate. To solo na biso. Miguel. Donc ça la polémique. C'est un grand artiste. Je le reconnais bien. C'est un grand artiste. Ça la fierté na Brazzaville. Hier, ça la fierté de Brazzaville. La fierté de Brazzaville, c'est la fierté de Brazzaville. Ngai a onazanga. Moi, c'est Christian Zaba, maladie de chanteur de charme. Au moins, il y a un mongongo. Regarde peut-être voir au salangote. Yé, guitare. Roga full adeo. Ago full nganani. Robi misoti. Tu es moto full la Zanzambe. Non, moi j'ai la bénédiction de Dieu. Ah, ngai moto na mokila ko full ngate tonge papa nanga la boti ngai akena sama bele, mama nanga za na bomoyi. Ya libo ya mibali bango ya liboso ni nzambe moto ko full nga zati. Obere fali poto ebe c'est Kofi. Selon yo. Ah. On dirait silikia. Nako silikate. Te nako silikate wana selon ba propos na yo. Yo siko solo ba oleki misenyo so Brazza. Oleki Norba pe Norba de Paris to pe sembo te Hollande biso c'est net pour moi. Ayemba kala tarabia le kana ba chaîne minele ya mboka wa minene. Norba de oleki Norba. Norba c'est un frère. Te tolo mambo leka non. Il y a les kinga tenga pena likiti. Te nako le banote Norba les kinga tenga pena likiti. Oleki banani na Brazza. Ah en France déjà. Na leki ba nako le ba musicien ba yembaka. Ah. Nako le ba musicien ba yembaka muto leki nga azati na Paris. Na oyemba bien Bati au moni ngoti oti tige. Au benga musicien. Je te le confirme. Au benga musicien, je te le confirme. Na poto awa. Na poto na ningo changa tige.
jour bon osanga surprise Christian Nzaba koyaka mundenge no selego ndenge nini ya yembi ngape na yembi après population mene comparer bon ngana ko bana braza ouais c'est Christian Nzaba alors l'équipe a mis ici à braza na ozelabino soki bona on contredit boyo contredit et ozelabino sur la vérité mais yozo obi bête rosa grand chanteur au gros on a besoin au moins faire rigoler sans après et là au moins faire rigoler peine ya poids Monique ngana yipo na kosala propagande ba musicien te na yeba bandi te la nanga mige non bango ba te mige non yo yembe papa yembe obeti libaku te ya faire obeti libaku te mige Monique ngana kosala propagande ba tuté ngai na yipo na ko omoni mission o le ba komona ngai parce que zanga et comme il connaît qu'on interprète ngana mieux faut que omoni Ferré c'est un grand artiste c'est un musicien na landaka mingi parce que nini c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Au moni, on tout ça l'émission les lobos et ça pour nanga, ça n'a plaisir. Le balanga na yemba. Il est quand même grand chanteur. Grand chanteur. Maladie chanteur de charme en plus. Mais oui. Bon les na yemba au confirmant ngote. Non. Dans le bien. Les na yemba au landia ngote. Mais grand chanteur on a complexe yemba bafuka la master nete. On a complexité qui est faire na yemba te papa yemba na yemba. So retuni ferré. O le banaye que peut-être ko yemba ngate mais un jour des années à venir ko yemba ngai. Non, la nanga ko. Yo za prêtre na bango. Akolanda émission ngo faire ça monsieur na pesi mbote kota zali mais entre temps que somo tout na bango bango ba ko diye wa na yebiti o ndenge nini mais na mongongo ba ko reconnaître te danger Christian Nzaba danger donc bo c'est le faire ke na osala ngote faut sala ngai moko kaka yo na plan na yo beta na plan bolingo nanga ekomi lokola tonga ezotonga helamba nazo souffrir pona yo mama nokite bakosekenga je me rends compte okananga kala pe olingili wanangai nana yemba kabu Christian Nzaba Norba otala biso oboyi Norba obioleki Norba otala tozela retour aussi porter pa Toba retour non ba mabe c'est un frère. C'est un frère mais obo leki. Na lebi na leki. O leki batu nyonso tché na kati za mission. Hein? C'est un frère Norba de Paris, c'est un frère, c'est un grand artiste congolais. Na lebi na leki batu nyonso tu be na lebi ki na koyemba muta leki ngazati. Na koyemba na Paris muta leki ngaiti. On prendra muta na koyemba na Paris muta leki ngai Norba. Bonjour. Bonjour, c'est un frère. Ah, ça la évolution. Il y a musique congolaise. Ah, comme ça, Congo. Il y a Brazzaville. Parce que nous avons deux ngambo. Donc voilà quoi. Parle de moi, heureux de me parler d'autres personnes. Parce que moi, je suis un artiste congolais. Je fais la fierté du Congo. Voilà. Voilà, yes. Christian Nzaba. Tout le monde chité vers la fin. Demain, nous avons la communauté brazzavilloise en France. Nous avons côté musicalement parlant pour soutenir Yonanine. Vous avez posé ni nous bandego no bala na biso c'est net moment ba ko soutenir yo. Et là on a resenga au monde que biso ba congolais de Brazzaville aujourd'hui que ba remonanga oya uchi oya le baga na fingi mutute me onani soutien zate. Bato bazala ba mbongo wana. Bato bazala mbongo na Brazzaville mais aujourd'hui les artistes congolais de Brazzaville ils sont en train de souffrir, ils ont des talents. Bazana ba talent malamu mutako soutenir bango azate. Mon le ko ça nga fierté le lo faut que na ko s'avancer le na Paris. Même à Paris, comment passer aux Ouamoutou? De là qu'on dirise à poussangaï parce que nous n'avons que au cas où nous avons que nous avons talent. Talent on a eu parce que ça est outil dans Zambie. Donc je me glorifie pas. Et ça dans Zambie, voilà c'est la bénédiction de Dieu. Nous avons appelé ça voix pour nous s'appelle Samukili Mobimba. Donc nous avons Congolais à Brazzaville. Bah hésiter, il y a des jeunes talents. Il y a des vieux qui sont là-bas, bako bunda, bon vida bango ezala bien que basala propagande ya Congo, basala fierté ya Congo. Merci. Voilà. Donc bako soutenir yonde bako joindre ni ba contact ya nini réseaux sociaux ça il aura beaucoup plus nini bako joindre ni ba Brazzaville ba dans amour peut volontaire soutenir voix na parce que vous avez une belle voix mais de l'eau toyoka ngote na banzela toyoka ngote na babar. Yo senga nini? Yo senga nini pour ba mona ba joindre ni. Ce peu numéro est possible. Non, par contre, quand on a YouTube, on a bâti Christian Nzaba officiel. Voilà. Christian Nzaba baromon nangai, baki na Facebook nangai, bâti Christian Nzaba officiel. Partout baromon nangai, baromon nanga clip nangai ezali ezawana. Amour fou.
Premier clip, on a celle qui Amour Fou, ça est là-bas, c'est dispo. On a une plateforme surtout. Mais entre-temps, en décembre, on a un producteur, on a financé le programme avec mon conseiller. La stratégie, on dit Iris toujours, je le parle de lui parce que c'est lui qui est à l'auteur de ça. Donc voilà quoi. Voilà. C'était Christian Zaba, fidèle internaute, et Nazaki parmi les invités dans l'émission Mokola Lelo. Donc tu as toujours pas un Iris de Solingola ta mariage anniversaire, il y aura pas un Iris dans Simplo. Donc oui, dans Simplo, là tu Togo. C'était Christian Zaba, Baremex Meza, Bambote, suivez le programme de PCB. Oui, merci bien. Merci mes amis. Déjà, na Bigantsumu. Maître Chameau, toujours à pointe. Patrick Lumande, Doyen Mambo. Petit Nanga Doyen Mambo. Ouais, donc la petite Kenzo Dominique, la petite Kenzo. PHM boutique Prince Mbe. La PCC sur Césaire 16. Bambotenaye. Papito Ongolo, le conseiller artistique. Franck Ikongo Papa Confort. On a soutien la PCC Koyo. Teddy Kiessé, le Biroff, le neveu propre. Donc on appelle son mot Ado Adonis, le fils du colonel. Maître Makumba, Ngambe. Donc Achamovoto. Abdon Mundele. Artistique, donc il y a conseiller artistique, il y a Chambanine, tout. Seguin Bangu. La personne beauté. La personne vient Madede Achille, nam maman Christiane Milandou. Donc Teddy Mola toujours na pointe. Jisenko on dit Iris. Teddy Mola. Achamovoto vient Nangai Ami Baliangwa la Pessi. Je vous remercie beaucoup. Artiste Nabino Congolais de Brazzaville. Né à Kin. Nazana Bino Mokini Mobimbabo soutenir Ngai. Mais tout ka na loyembo. To peso attendre 3 minutes pour tout ka na loyembo. Betela biso ba nuance, ba mélange et ça la biso bien abastir wana ça. Merci. Merci mon frère. Bolingo nanga ekomi lokola tonga ezotonga elamba nazo souffrir pona yo mama. Nokite boko sekenga, je me rends compte au kananga kalaka ne olingili wananga maya miso elingi etanga pona maso komo salanga mon bébé to bandaka bolingo yo na bisengo ngana lingi ezalande bongo ngungi nini aswiyo po komana makanisi ndungu boye kusalanga mabete ngawayo lipasa wana ngai nakonyo kwama bafiti nanzela bako tongonga bako sekenga bako cholonga na mabeyo kosalanga nakachandako zoi nini aswiya poko manama kanisia ndungu boye kusalanga mabete ngawayo lipasanga wanangai nakonyo kwama amour fou chéri j'aurais ton prière. Ne fais pas ce que tu me fais. Voilà, je suis troublé. Moi si awa bolingo ekomi kobetangai bolingo nanga ekomi lokola tonga ezotonga kelamba nazo souffrir pona yo mama. Nokite boko sekenga, je me rends compte au kananga kala. Oh, Igos Lembelemba. Beba limili wananga. Je vous remercie beaucoup. Tozana bino toujours quoi. Toujours que mondo ezali monde ya ndule, mondo ezali monde ya kitoko. Voilà quoi. Yelangana tina nesika kamugu wana kolo batikelaki bapotre na yeo wana yelele wana la parole de Dieu papa kaka
tanga mopepele kaka na esika nyonso alingi yoyo kowela tego nesike uti ekokendeke neti ngai ata yogo créature ya nkolo yawe oyebisaka na baban mpe bamechan tozali biso bapotre nyonso ipoma nango fi wana mesanaka oyinaka baninganga mingi basala yango bakota na lifelo karole ayolelie bakomande kolukaka yo kamwisalisi bakomande kobelelao yawe mokengeli asalisa bango mama soki azalaki na bomoi na ngai mbele nasengi yo kaka melesiki mama oriete yo mosika na Brazzaville ye yoka mwana na yo Christian akolela o ya Marie nakopesa yo mboteke Erike Nzaba nakopesa yo mbote Achille Nzaba nakopesa yo mboteke ngai kawa na Paris bapasi elekili ngai nani akosunga ngai soki ondi irisete o nani akosunga ngai soki nzambe na ngai te mobolongo nakotiaka na sekeke tongo nyonso nzambe akolelaka kombo na ngai nga nakolelaka paya nzambe na nganga tika ngai nakolela papa kaka tika ngai nakolela papa ege tika ngai Krista kolela papa tika ngai nakolela Erike tika ngai mige nyama mige le grand journaliste na pote zayo yonde